Dans un système il y a digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check bientôt na mbetu bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka merci to bude batute omona mboko mutu awa a convaincre nga na sapi na monati antaba o bazolo baloba trop mutu a convaincre nga zati. Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital. Donc si tu es en Europe na minute soyo eza Bomoko ya Mboka donc biso nyonso to landango kwa kitoko trop. En toi site Bomoko ya Mboka vraiment site nzamba pambola bino. To lingi ko maka site ko ma niveau même ya télévision. Totambola na nzambe na boya pe na koto saye o umela na makolo na ye wana de tosui
ekamwisaka ngai bato oyo babangaka beto kima nzambe mosika me bayebaka te po ete sata soki alingi kobeta yo malamu kokanga yo demarshe ya liboso asalaka nde kokilisa motu pembeni na nzambe soki okomi mosika wana alingi kobeta yo akosala ndenge alingi kona bomoi na yo nani akobotela yo pasi kotiki nzambe mosika ngai nakokela misusu wapi nkolo Est-ce que vota Yesu na bomoi na yo to vota motu na mokili oyo vote Yesu motu na mokili ata ovote lelo melobi ya kozala te mbala mosusu me Yesu soki ovote
Nabia. nzela yango ezali papa yeba yango ndeko mama pokoloba biso tozali koloba kana esika oyo tozali koteya mowei te tozali koteya yo moto oyo ozali na bomoi po ete toyebi mpe ngonga te koyeya mwana moto ekozala lokola moyibi soki ali parce ke okozwa badisposition nyonso na nzela na mai kufa ekoki kokanga yo na motuka ekoki kokanga yo mpe na mpepo mpo ndenge tozali awa tozali bapaya te biso nyonso tozali basivilize tolandaka bainformation bagrâce ndenge esalamaka banaufrage ndenge esalamaka yango tozali koyebisa yo ndeko soki ekoya na avion toyebi te soki ekoya na mai toyebi te soki ekoya na accident toyebi te me ya motuya mpo na yo na butu ya lelo ya motuya mpo na ngai na butu ya lelo ezali ete tobongisa nzela na biso tomilengele milengela ndeko papa milengela tozali na liloba ya koyebisa na libota alola
moto akosa yote ndeko mama o mutu soki akufi akosekwa te lokuta nazali koyebisa yo nazali kokonfirme yo nazali kotalisa yo ya solo ete ndeko na biso papa oyo alali lelo tobengi ete azali ebembe akosekwa biso tokokutana na ye elongo kuna na lola yango na emission ndeko na ngai yango na emission na butu ya lelo ndeko na ngai bongisa nzela na yo bongisa nzela na yo ndeko na ngai tika mabe tika milangwa tika makambo ya pamba na mikakatano bongisa nzela na yo po ete tokutana elongo na mboka na nkembo tokutana elongo na mboka na tata tokutana elongo soki asali mosala na ye na suka ameritaka salaire lifuti to récompense oyo lola ebongiseli biso oyo ebombela biso yango wana ezali bongo ya seko mokanda na nzambe etalisi ngai elobi na ngai ete lokola bato nyonso basumukaki lifuti ya masumu ezali liwa kasi likabo oyo nzambe azali kopesa ya ofele ezali bongo ya seko amen milengela to milengela bandeko na ngai na butu ya lelo molimo na nzambe azali mais nga na ndenge bateke na ye kozala na ebeli na biso na bango tocompatile mawa wana ensemble koya te na manifestaka volonté mais nalingi na pokwa lelo ntango esika olangisi volonté nzambe amemi yo tino oyo esika ayebi ntina nini wana baza kobongisa yo mpe esika ozali ozobomama na maboko na yo na mongongo na yo ntango tokobanda kokumi soki etindi yo bina soki etindi yo sote parce que David alobi soki kolingo na sotanga na ngai s'il faut na binaka na ngai s'il faut nayemba nakoyemba makasi ya lelo kozala deside mpo deja mateya ya pokwa ya lelo epamboli yo kolenga mpo mokili oyo mpe ebandani na biso te donc liwa ezekaka okokende na balabala soki mutombo numero 10 omoni yesu o yesu yaka na retrouvaille yesu aza wana ekozala bongo te nzela oyo kolenga donc eloko ya liwa eza eloko kokokangwa te papa singo mpo azala kokende bibe lobi kuna mpe tuna ngai lobi mukolo moko mpe eva moni mobali na akufi kayepa akufi donc yo mpe ovivre yango wana ntango ozala kokovivre ezali ntango ya yo oyeba nzambe pa ya nzambe ezali ntango ya yo oluka visa na yo ya komona yesu kokanisa te ye jamais nde naona bato mosu alobi ete asona badokoma na ba 50 ans nde na kobanda kosambela na 80 ans kitali ele kokoma na 80 ans
Merci beaucoup. Donc, tu sais, avec tous partout, tous allés, bolling information, ni, tous allés, juste pour nous faire une information. Les autres aussi, vraiment, tant il y a qui t'a assisté, Bandeko Babung, c'est qui, Moko Yabango, papa, une grande famille, ils en Europe, ils en Afrique, ils appellent Awanakata Congo, papa na Kombo, il y a Simon Placide Congolo. Ndeye abunga ki uta ba mikolo ti koleka me to yaki a to assister famille ndenge bazolo bakebo kene nanda ko bazali kolela parce que c'est vraiment important ko assister bato basala ba vraiment pour ne pas aussi mâcher le mot soit monopoliser la parole to lingi tous au moins quelques membres de la famille de façon que tout solo la to ba cause au papa akufeli c'est vraiment important ko ba nini comme la ki papa pour lelo azala susuna bisote yango to meka un peu ko solo to so moi ba ndeko baza belé to so frère moraza pembe na ngai bote papa biso bandeko moko mboka toye kotala bino na sango toyokaki ya mawa tolingaki toyeba mpona bandeko bazolanda biso na bomoko mboka partout dans le monde. Je crois bien que besoin la grande famille même en Europe, en Amérique, pourquoi pas aussi en Afrique o bazolanda bino bakoyo kolanda moi message ko pesa toyeba papa abelaki ni toyebite yo zalaki na papa pembe to yote. Oui, bon tozalaki na papa kobela na ye to vivre ngo na ndenge atiki biso to vivre ngo. Bon, ezalaki vraiment passe na motema na komona ndenga souffrir abelaki abeli mongonga mulai atongisa mi vraiment la maladie mais biso pe kanta ke bana to lembaki te to salaki o nyo se sengela na biso ko sala ba soin o sengelaki ke azwa to memaki place sengelaki ba soin o sengelaki azwa to memaki na bopito esengeli azwa ki ba soin na mutomboli kembe azwa ki ba soin na clinique voire même na bané antérieure avant même en Europe suite toujours ya santé naé mais bien que ça ben fort nyoso to sali nzamba jugé bon que non abengaye atika biso yangwana lelo tozo lelaé kala mingi te na ba 13h tozo kendo tikaé na place né asuka alors c'est ça o ekomi donc papa beli vraiment moi mingi. Personne est le maître de son souffle. D'un Kabil Bezolo Banabiso, vraiment, moi, côté aux âmes, on dit un peu, mais ceux qui nous ont décidé, peu importe les circonstances, nous avons décidé que papa a la sounabisoté, papa a la sounabisoté, le lot n'a évité, bandeko baza, ni nos kolo banabango, moi, mon copain n'a réconforté bango. Oui, il y a motuya, on a couru ebisa bango, et zakaka tozala bomoko. Omoni, papa o yabota kibiso, alingaki kosangisa biso toujours. Alors, comme azate, biso pe bana batotikali na bande comme sototikali tozala bomoko et puis tozala na bolingo parce que so totali même Jésus avant akende atikela biso mobe comme kaka ya bolingo. Alors na kata bolingo nde makambo ebele salamaka soki bolingo ezali nyonso mabe et mona la raté bolingo e primaka et que famille okende liboso donc ba français baloba union fait la force tozala ini bien que papa zali sosote biso batotikali nde to commencer la parcours na biso na sena mo ya sali oya parcours aboti biso atangisi biso abalisi biso biso petoboti amoni bakoko nae amoni bakokololo nae de pour dire que non asali quand même parcours na mokili ndenza batinda ki alors biso batotikali tozana devoir monene ya ko honorer toujours kombo nae wana parce que kombo nae zalaye monene na sena moyi asali makambo ebele na niveau église na niveau musala na makambo nyonso place bandaye koleka bien qu'azal sous vivante mais bazomona à travers biso. Alors pour continuer à garder témoignage na malamu biso psycho il faut tout ça la paix o esengeli na ndenge moko bomoko na bolingo na kati amour ndeto relaxa vraiment que non tozala ki bana papa congolo. Merci beaucoup, te remercie pour notre temps on peut si biso pour nous recevoir no momke. C'est bien tout ça continuer ba interview na biso to meka un peu kokuta na susu na bandeko mususu poto meka un peu ko kabola mawa na bandeko to za na bango na Kenya pourquoi pas bino bato boza kuna na Europe, boza na Londres, il y a une grande famille en Europe, Mbimbana, boza en Angleterre, boza en Suède, pourquoi pas Allemagne, boza belé, boza Landa, événement où on est les cartes, ça vraiment chance na bande comme sous, bameke un peu comme ça, bon auto, zon na kati pour nous rejoindre tout à papa en attendant la cérémonie et zo salamana nokuna. Merci beaucoup. Papa, ça qui me non seulement qui famille biologique, mais ça qui me ça toujours à l'année pour pas mal de ça la bonne de ça solo a
ezali biso mpasi mpe mawa kasi kuna ezali nzela ya biso nyonso tomakosalika na maboko na nzambe nzambe ayamba merci beaucoup lota ezali kolanda biso Kasai bakota ina lingomba ngo azali ko convaincre bato mingi azali kola mwa évangéliste na ye moko azali kosala mosala wana mpe likamosusu kokamoza ezalaki na biso ete ye nakelanga na diso général na biso na banyaka na rose ntango akomi kuna prophète na biso azali kokamba kuna na lisanga monene aponaki ye ate mutu moko ayebaki te kaza mokoba ntango aponi ye sikoyo ye mpona koteya olete ye na tilumba ateyela kikongo sikoyo bato bakazeke aza mokongo lede asilisi prophète alobi omoni ndeko na biso atei biso aa mokongo te bazali batizo de misikoyo kikongo aza koloba lokola biso likolo yango ntango ne kango osaki basi nde kobanda wana papa mponga akomaki na kwa moko na niveau mpona kosanga nzambe na ndenge ya koteya na kobongola nani banzembo kokende mpe na kasai koexplike lisusu ke no bandeko na biso ya bakongo bazaka na nzela na biso ya losambo eza esengo mingi oyo abengami na kati na ngomba wana abanga te aya kosala mpo na ngai en tout cas nakoloba sur 100% ya éducation na ngai nakanisi 40% euti epai ya papa mponga donc azali bibliothèque oyo akufi azali baoba oyo akufi toyebi te nzambe asala po te bato ya ndenge boye babima lisusu mpo na molengisa soki mape kobima niveau ya biso na nyonso tala mwa témoignage primaire oyo napesi mpona papa ya biso na langi ya bakongo mpe ateli na yango eza likambo likambo ekoloba ete liloba likambo ezalaki kati na ye nzambe tozolobaka yoke lona malamu likambo sokolo mabe likambo nde tokoyeba misala ya papa lelo oyo ndenge nini ata mosaki na ye tozokontinue
kosolana balinga je préfère cette occasion de vraiment de condoléances vraiment na famille congolais nyonso baza na kati ya Europe batie bongo na condoléances vraiment ya Lionel Kimba na kati ya Londres yebi ki bosoli la papa mais yengi papa batengi awa tolela mais ensemble ezala kati na chikutikali bosa obligé ya koluka kobikisa momo na biso bakotikali awa na keite bongo na lisusu bacondoléances na biso na kosandore pa ya Mariam na kati ya Suède vraiment Mariam na kati ya Suède yebi bosoli la papa mais moi qui vous en fais ezala na bosa lipete vraiment Kelian na kati ya Suède toujours esika siège ya kokoka mboka masolo kokoka mboka bofani netike Kelian bosoli la papa ensemble toujours ezala nde kosenga bozana ezala wana na présente de bacondoléances na bosa ete pa ya Christine Kongolo na kati ya Londres toujours Christine Kongolo na kati ya Londres vraiment bosi balibota bino bino bozali wana bolingo ezala kati na bino parce que kaka usi koloba bozala toujours ya kokanga na yo bosi bafami à part Christine Kongolo mpe tozala na mosusu mpe biloko ete azala kati ya Allemagne boza ebele kati ya Allemagne place ozali kosala matanga na Nzambe oyo Nzambe ya kopesaka yende ya kosala ayebi ko apesaka papa ayebi ko azikoya papa ndenge na surprise nyonso tozanga te mpona kokosala te normalement c'est le grâce pa ya Nzambe oyo apesaki mpe ntango azwi ntango continue ete mawasema nsima tozonga na kati ndenge likor awa tokenda limona kaka tobeta papa ayekokuwa na mokebi nyonso bandeko nyonso oyo baza na gerbe de fleur eleka na ordre bosorganize enregistré tosengi nano na bandeko ya musique kuna batiso de musique koyoka mateya na banda témoignage soki tosisi koyoka musique wana tozala na 4 témoignages oyo banifika sala après yango voilà les Tokolekasikawa, la dépôt ya gerbe de fleurs. Et pour cette église, essayez à passer les sous dans la cérémonie funéraire et animation ya support. Je crois que le programme est très clair. Je vous remercie. Musique. Nangamba ya Golgotha, esi
bomoi nanga ekulusu na Yesu ejali o ejali elembo ya elonga makila ye asopaki yango esombaki bomoi nanga kulusu na Yesu oyo mumbaki unangamba ya Golgota esikolaki ngai naliwa. Monsieur Kongolo Mikia, je l'ai connu il y a plus de 20 ans. C'est quand je suis revenu de l'intérieur là, on m'a affecté comme directeur ici et je l'ai eu comme collaborateur. Je garde un très bon souvenir pour lui. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup travailler, qui était très fidèle et correct dans le travail. Si je suis venu, vraiment, c'est parce que sa fête constitue pour moi quelque chose de très grand. Et comme en pareille circonstance, avec mes convictions, je ne peux pas me mettre à étaler beaucoup de choses. Ce que je sais que sa fête vraiment m'a beaucoup touché et que je serai toujours là pour venir à l'aide à sa famille parce que Kongolo non seulement c'était mon collaborateur, c'était aussi un ami avec qui on partageait beaucoup de choses ensemble. Je crois que c'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Il a bien dit que c'est par rapport à sa conviction. Il ne pouvait pas tout détailler. Et par rapport à sa foi aussi. N'a évité, tu veux pas être dans la lingala. S'il se fait comme en français, on peut être dans la lingala. Merci papa. Napesi bino mbote mingi. Napesi bino mbote mingi. Linga ezali makasi. Nalba na français. Po bato nyonso bayoka bayiba mpe français. La disparition de mon frère et mon ami Placide, que j'appelle Simon Placide Kongolomi Kia, ça a attristé tout le monde. Je suis son ami il y a plus de 53 ans. Et nous sommes restés dans le même quartier. Lorsqu'il était debout, je le voyais, je voyais ses yeux, je voyais sa bouche et je le voyais parler. Mais maintenant, depuis qu'il est sorti de l'hôpital, je le vois, lui ne me voit pas et je le vois dans le cercueil comme chose. C'est le respect de l'autre. Il ne blessait personne. Il était accueillant, il partageait avec les amis. Nous étions sur la même rue, le Sambo, moi au numéro 31, lui au numéro 43, en Didi. Nous ne pouvions pas passer 2 jours sans que l'un visite l'autre, sans que l'un pose un problème à l'autre ou communique une information à l'autre. Il y avait là l'intimité. Le feu Simon Placide a sauvé ma parcelle. Mon ami Moutombo Nestor le long du boulevard, lorsqu'on avait ordonné la démolition des maisons le long du boulevard. Moi, je me trouvais à l'intérieur. Il s'est occupé de ce problème-là. Les gens qui démolissaient, ils voulaient payer 23 zaïs à l'époque. Lui est allé à la commune, il est allé à l'hôtel de ville, il est allé au service de bâtiment. On a trouvé qu'il y avait une erreur, ma parcelle a été sauvée. Et j'en suis
reconnaissant juste aujourd'hui, et tous mes enfants le savent. Sa famille, comme ma famille, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, mes petits-fils, lui aussi, sa femme, ses enfants et les petits-fils, ils se connaissent, ils se respectent, il n'y a pas de frottement entre les deux. Ce qui fait que moi et les autres, nous perdons un ami cher, un être cher, dont nous ne pouvons pas oublier. qui a Simon Placide. Oyebi kwa bota mokonzi na biso Yesu Kristo tozo sambela sikoyo. Bakende ko bote ene kuna bakende ko sala makambo ya enrôlement. Nakosi mutu nyonso azalaka lepai na banko. Nkongolo miki ya mwana wa baluma wa mulumba wantu mbantangu mbina mpo mbina mwamba so. Nkongolo miki ya Simon Placide mulela kulimbu ibitota mwina piano kwa ngunde chilumbu. Chers amis, tout être vivant sur la terre est un passager. C'est l'Éternel Dieu des armées qui l'a voulu ainsi. Et nous n'avons qu'à le remercier et lui rendre grand hommage, car il est digne de tout honneur et de toute gloire, et c'est dans toutes circonstances de notre vie. Bien-aimés, nous voici aujourd'hui réunis autour de notre cher papa, cher frère, cher grand-père, cher ami, Papa Nkongolo Mikiya. Cependant, nous ne voyons pas devant nous ce Papa Nkongolo que nous avons connu. Un homme dynamique, vigoureux, serviable, fervent serviteur de Dieu, mais plutôt un corps inerte qui ne sait ni bouger, ni parler, ni même chanter des cantiques de louange à l'Éternel comme il avait l'habitude de le faire chaque jour, et c'est depuis son jeune âge. C'est que la mort, la cruelle mort, vient d'arracher à notre affection ces braves personnages. La famille tout entière vient de perdre un de ses meilleurs piliers. C'est la volonté de Dieu qu'il soit loué. Mais qui est Papa Nkongolo Mikiya Simon Placide? Papa Nkongolo Mikiya. Papa Nkongolo Mikiya. Tous ceux qui sont ici autour de toi, tous ceux qui t'ont vu à l'œuvre, se souviendront encore longtemps de ton sens du social et surtout de ton engagement pour l'œuvre de Dieu. Tu es mort physiquement, mais tu resteras à jamais dans nos esprits jusqu'au moment où nous nous retrouverons dans le royaume de notre Seigneur pour une vie sans fin. Cœur brisé, je te dis cœur brisé, je te dis au revoir, que l'Éternel t'accueille dans son royaume et que la tête de nos ancêtres soit douce. Et celui qui vient de parler, c'est son jeune frère. Vous ne pouvez que comprendre son émotion. Ça fait mal au cœur
Mais, soyez-en sûrs que Kongolo est incroyable. Paix à son âme. Voilà, tous les cas, la déco, il y a gerbe de fleurs. Moi, il y a mon bali, il y a les bossos, vous avez acquis une éducation de base valable et méritoire, ce qui porte aujourd'hui ses fruits au profit de votre famille et votre église. Vous avez bâti quelque chose qui restera gravé à jamais dans nos cœurs, par votre simplicité, votre sagesse et surtout votre générosité. Cher papa, merci parce que vous ne nous avez pas laissé des immeubles, ni encore des bateaux, mais vous nous avez laissé un grand précieux trésor qui est Jésus. Nous, vos enfants, nous sommes fiers de vous et nous disons, nous ne sommes pas des orphelins, car Jésus est notre Père par excellence. Estimé papa, vous nous avez toujours prêché l'amour. Laisse que cet amour règne dans notre chère famille. Notre prière est que le Seigneur Jésus nous aide à consolider cela. Vous étiez pour nous un bon papa, toujours prêt à nous écouter et à faire des blagues quand il le fallait. Nous témoignons aujourd'hui devant tout ce monde que vous êtes pour nous un modèle. Papa Kongolomi qui a Simon Placide, pour ne pas citer son nom, était quelqu'un qui n'aimait pas l'échec. Bien au contraire, il prônait toujours l'excellence. Ce baobab qui vient de tomber était également un travailleur. Il était comme ces hommes de science qui veulent toujours percer l'infini. Votre science, nous le savons, c'est le travail et la conscience de soi. Regrettez, papa. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Puisse l'Éternel Dieu, que vous avez servi toute votre vie jusqu'au suprême sacrifice, vous accorder sa grâce, ainsi que la terre vous soit douce et légère. Adieu, papa. Pour clôturer, je vais chanter un petit morceau que papa chantait beaucoup quand il s'est trouvé devant des situations difficiles. À cette occasion, je vais faire appel à mon jeune frère pour que nous puissions chanter ensemble. Mon nom vitamini kubama Mbuluzi ya mimeni nungisa Inga twatambulila satana Yenkoleza masumu kanyanguna Mono vitamini kubama Mbuluzi ya Je suis obligé de le faire. Ce sont les grands-parents. Mais ils ont Jésus comme consolateur. Ils ont Jésus comme Père par excellence. Et nous croyons que Jésus va les fortifier davantage. Que cela soit notre souhait à tous. Même les à côté à Tatana Maman Naye, Bandeko Naye. Je ne parle pas des enfants. Vous avez bien? Dans le cadre de la famille, je vois que s'il vous plaît, les traînez par là-bas, vous voulez qu'elles soient pour passer, c'est mieux. Nous courons derrière les temps vraiment.
que la famille Badi Banga Claude s'apprête pour déposer aussi gerbe de fleurs Nabango. Après famille Badi Banga, il y aura la famille Katumba. Famille Badi Banga Claude. La musique tout s'il vous plaît. Ça c'est la famille Badi Banga Claude. Il sera suivi de la famille Katumba. Famille Katumba. Pendant que la famille Katumba est en train de se recueillir, nous demandons à l'église Ali donne. Et l'église Ali se prépare aussi. L'église Kalik et le pasteur John se préparent déjà. Il n'est pas loin de toi, Jésus. Placide, même aussi c'est pour s'entraîner. Ça c'est l'église Aligue qui se recueille. Et nous demandons à la délégation de l'honorable Nemwanda Sevi de s'apprêter. À la moyenne, aussi aujourd'hui les chargeurs de fleurs, il y a famille Loudiongo. Parmi les famille Loudiongo, parce qu'on a déposé des fleurs dans Bango. Babokilo Bobelema déjà. Les enfants en général, il y a famille Oyo. On va déjà avoir Bana. Bana Nyoso. Les enfants maintenant. Les enfants de cette grande famille, ils vont pleurer leur papa, leur oncle paternel, leur oncle maternel. Vous passez seulement, ne traînez pas là-bas. Vous tournez, ne traînez pas là-bas vraiment. Les enfants. Je vous en prie, passez s'il vous plaît. Papa
batata mwasi. Ce sont ces enfants biologiques, les enfants du feu Placide Congolo, ceux qui sont, bon, ceux qui sont des Kinshasa, ce sont ceux-là qui passent maintenant pour se recueillir devant la tombe, devant la dépouille montée de leur papa. Ils sont là-bas, ils sont conduits, les enfants sont conduits par Nantinbouyi, parce que les autres ne sont pas avec nous ici, ils sont en Europe, ils sont passés par là même. Et les petits-fils peuvent s'apprêter. Bakoko nyonso koya awa soko za midi bakoko boleka boye wana tosomwa na bana ya Placide Congolo bana ye moko peza bamoko ko bazaka na bisasa abo ba bisusu baza awa te te bazoko lela papa na bango sikawa les petits-fils partez aussi, allez vous recueillir, vous guettez. Libérez-moi le couloir là-bas, bonsoir. Iyo me repose à Coco, c'est Milo qui dit. Ok, voilà Bakoko. Bakoko, Bazole la papa. On s'occupe de la modération. Voilà Bakoko. Ok, wana bakoko nde bauti kosala ekima na bapasuka bisa orevoir kima ya koko William zwa mikro otole ya koko bakoko po balibera na place wana voilà. C'est ça qui va pas faire mon bipas si kawa Placide et puis na barrière koko na ye alors ma repesa maloko le na bilote on peut le congo moté le na bilote OK. Voilà, ça va pas que les wana Congolo atana bakoko mususu na mboka mususu atana délégation ya bakoko ba la délégation ya bakoko na ya Londres bango pe bakoko kusala boye délégation ya bakoko ya Congolo ya Londres batindaki courant déjà lengo le plan na bakoko soki ko déposer ngo na motali si elogi na bango wana délégation ya bakoko na ya Suède. Délégation, il y a pas beaucoup de Suède. Beaucoup de Suède. Oh, il y a besoin de déposer un ruisseau. C'est ça, leurs fleurs. Et église, et pour ça, on prend la dernière cérémonie pour la lever du corps. Alors, on a ordre.
boye na nsima awa nde bozoleka s'il vous plaît. Alors vamos pensar, nous sommes dans Kinoki. Donc on a une délégation très très importante. Il y a pas de quartier Bibabi, monsieur Wanaliwana, Rekopana, monsieur Placide. Bango bazo les Kanasima, basela, bazo il faut honorer Bango. Vanité des vanités, tout est vanité. Toyaki mabele, tokozonga se mabele. Toyaki mabele, tokozonga se mabele. Tango zana bomoi, yeba kobanga nzambe. Tango zana bomoi, yeba kotosa nzambe. Yeba kobanga nzambe. moto na likolo ekeseni na ndenge na nkemi ezali mpe bongo na lisekwa na bakufi ekokonama eloko na kopola ekosekwa eloko na kozanga ekokonama na motindo na soni ekosekwa na motindo na nkembo ekokonama na bolembu ekosekwa na molimo soko nzoto na mosuni ezali nzoto na molimo ezali amen.
vos cœurs ne se laissent pas abattre. Ne regardez pas la vie que j'ai finie. Qui a Simon Placide, aimait ses semblables et croyait en... Il voulait croire en un monde meilleur. Donnons-lui les avons compris. Son voyage sera ainsi le nôtre. C'est l'heure. On entend le silence. On ne meurt jamais sans avoir arrêté quelque part un moment utile à quelqu'un. Celui d'avoir aimé et entouré un être cher, demeure M. Kongolo Miki à Simon Placide, originaire de la province du Kassai oriental, territoire de Lupatapata, secteur Kabbalah et village Wakwanga, ayant vu le jour le samedi 10 octobre 1936 en Bujimaï et décédé le vendredi 4 décembre 2015 ici à Kinshasa. Il nous quitte à l'âge de 79 ans, laissant une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. Toute l'équipe de la métropole se joint à moi pour présenter à la famille, aux amis et connaissances les sincères condoléances et le réconfort moral. Prise d'une manière brutale, nous sommes confrontés à lui. Ne soyez pas dans l'abattement, mais gardez courage. Retraité des lignes aériennes congolaises en qualité d'agent au département d'exploitation, est très soucieux des autres. Ses valeurs essentielles, sa force physique et morale, cachaient une très grande sensibilité. Chère famille, amis et compagnons de l'avenue Lusambo, quartier 12 dans la commune d'Engili, désormais ici à la nécropole, au numéro 1193 de la rue des Rêves, allée 24 dans le quartier Origa. Allée 24 dans le quartier Origa. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, Simon Placide Ouetou, Waya Bilenga, je vous remercie. Ta
toleka tokoti biloko donc tala kaka ya bono existe na Stockholm système ya digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check bientôt na mbetu bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka merci